Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndenka Nalobaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Vraiment, nazu temps nangai bomoni que 5 minutes, nasali à peu près presque une semaine. Nazali ko sala yangote actualité oyo elekaki. Il y a Katumbi bakangaki pour na passeport na Belgique na lobelaki yangote parce que na monaki yango eza nango penza actualité ya makasité parce que na ebité donc tolobate na Afrique du Sud collègue nangai on a autant à comboter à la gisaki biso passeport bon tout d'un coup passeport yango donc ezalaki nango valable té ezalaki nango na validité té bakangi donc ezalaki ce que ezalaki na validité te bakangi parce que honorable Lumba la paix bakangai pe na masolo à passeport mais balakisa biso passeport babike azana passeport na ye oyo atambola nango alongwa ki Afrique ti awa aketu Afrique du Sud bakangi te ba okangika na Bruxelles bon wana ezaka ba point d'interrogation parce que soto lobby donc na préféré ki na kipe en côté parce que balakisa biso déjà passeport moko azalaka nango na Afrique du Sud donc 5 minutes ya lelo na sengi na bino ba papa ba maman donc bana oyo balandaka ngai bo zwango vraiment na ndenga bien donc soki botali yango bozala na émotion te parce que na ebike na Bundeskuna commandant Scorpion ba kanda oyo aza nango pona mboka naza ko banga ki asala meurtre moko mususu aboma mutu na makofi ou bien na kanda parce que za makambo mboka po bato mususu bazo kansa commander Scorpion azo sala ba jeu parce que ozo mona mutu soki bozo solola na ye ozo sentir vraiment que oyo azana kanda pona mboka oyo azolo ba penza ki azo sala ba ventilité neti commander Scorpion na kata Bundes vraiment son azo sola na ye bozo yoka vraiment bozo sentir que pasi na motema na kanda likolo ya kanambe na ebité vraiment commander Scorpion soka kuta na kanambe bona ebité vraiment na kansa obima cannibale anthropophage parce que ko bulu kuta ye penza na ndenga jeté. Donc vraiment 5 minutes à l'élo, na lingi vraiment naïb sabino ke na vandi na boulé pour na biso ba congolais na lobby penza ke biso ba congolais to yebi makam to lingité et puis toza capable été ya repona mutu nini a rediriger mboka na biso na expliquer bino Katumbi déjà Moïse Katumbi tant azalaki na Katanga mutu moko te alobaki ke aza kosala mabe ou bien azali na ba nationalité douteuse RKK a commis ati libaya a commis ko la sa intention na yeke a kosala la présidentielle ba mbeba e bandi Moïse Katumbi azali boye Moïse Katumbi azana nationalité boye donc ebimi makambo belé na lobi te ke étranger akoma président na mboka na biso non. Donc makamba ba nationalité parce que oyo ya kanambe kanachien wana ezali penza confirmé azali rwandais et puis sanguinaire y est vraiment donc doute tout ezate ngana lobité que étranger akoma président na mboka na biso mais nde na boulé à force ya kosala bémission à force ya rovanda na moni penza que congolais to yebi mutute oyo akoki ko diriger mboka na biso na ezalaki nanko détaillé makambo Katumbi le wana na Katanga mututu azaki Katumbi makambo zo sala na Katanga soki asimi penza mboka na biso ekozala bien tant kaka la exi intention na ye ba fitakani e bandi o Katumbi boye Katumba ko zala boyete mais tant azalaki na Katanga to bandai koloba makambo wana te pour dire que biso ba congolais toza compliqué makambo mboka to ebite soki kanambe ati biso nini ou bien mama yo to bandoko mela kuna na Kisasa ou bien ba mai to melaka kanambe soka sali biso nini to ebite ba mituna biso ondire zo fonctionner sous bien te makambo nationalité ngo donc so totali ngo penza bientôt loba mais ceux qui double nationalité bien nini eza hypocrisie parce que ba te belé bazali kuna na ba gouvernement bazali ba député bazali ba double nationalité. Mais les joueurs na biso o ba beta football ba leki na biso o ba beta en équipe nationale ya léopard ya football mingo ba utara na poto bazala ba passeport
baza ba passeport étranger, ba belge, ba français, ba allemand, ba canadien, ba hollandais, mais ceux qui ba yé ba pesi bango passeport ya mboka na biso, ba beteli yango ba bale et si li tango bazo zonga ba pesi bango ba passeport na bango oyo bazwa na bamboka étranger. Mutu moko te akoloba nanga ke ba jouer wana ba polisara mayo na bango te pona mboka. Pour dire que nationalité otozwaka wana ezali nango nationalité moko kaka po na ba voyage pour na faciliter ba démarche administrative. Mais double nationalité pour nga nazomona ke ezali hypocrisie ya mboka na biso. Totiki Moïse Katumbi atoye na Félix Tshisekedi. Oh Félix Tshisekedi asala politique wapi et Félix Tshisekedi papa na ye mutazalaki président IDPS ye bati Félix Tshisekedi a une expérience politique mais et l'organe nango sabino que l'expérience s'acquiert en travaillant. Mais surtout totali ba candidat onyo surtout oyo balobi ke bakoki kokoma président oyo bakotia libaya na présidentielle toko lo baké Félix Tshisekedi mutu asalana na kanambe te mutu asalana no mabe na politique te ezali Félix Tshisekedi soki na ndenga logique tokoki nde ko tchande Félix Tshisekedi maboko parce que ye na ndenge ya politique ya mboka na biso azali nanu na tâche te azali maboko pembe mais complication ezakaka Félix azali Félix azamayele te Félix azana na expérience politique te yango na epse bino que l'expérience s'acquiert à travaillant. École mon côté au ezali na mukili oyo okoti yango ozui diplôme na suka babi diplôme oyo alekende ko postuler okoma présent pour au sali ba classe okoma président de la République ezalaka te. Donc yé ce qui totiki tokei na caméra et caméra ko tolo baté donc yé o asala déjà na kanambe yé mutu asala ki tout que kanambe azwa pouvoir et puis yé azali rwandais. Donc tout le monde maintenant est étranger dans mboka na biso soka présidentiel ba étranger dans mboka na biso Fayulu azali congolais yé makambo étranger bimate mais ba kozoleka makambo o Fayulu kutu ayebi nini Fayulu akokoka makambo wana te yé za niveau na yete tokei lobi to moni Mbemba awa sénateur ba libéré ba tout ba CPI après bandi ah Mbemba asalama be o ba libéré na CPI ezali makambo susu o asala na mboka na biso balia ba pikime ba boma batu Mbemba azaka ka ndenge moko na Kabila. Donc yé mutu azali à base ya makambo tout oyo tozo souffrir. Donc yé na kanambe bazaka batu moko. Donc ceux qui to vandi pe na tali penza parce que ngape na boule bozongo na ndenga mabete peuple congolais batu batala ranga na lingi mboka na ngane ti pe bino mais naza komona tozali kosa mbuye tisikoyo to yebi mutu oyo tokoki kozwa te à remplacer ou bien alongola biso kanambe parce que but na biso bobo sanate ezali ke kanambe alongwa kudu te akufa. Donc kanambe azawana bokanisa te ke azosomba ba arme te kanambe azawana mbongo ni minga azobepesa mpona ba arme boyeba ke mutu akolongola kanambe il faut azala na ba arme ayela kanambe masolo ndeka nazoloba ke kanambe il faut azwa masolo na mbunchu ou bien na dikosi po atika mboka na biso eza jete bokanisa te ke kanambe akolamuka lobika na tongo ba lobike na tiki pouvoir kanambe asalaki biso nyoso tuke akotika pouvoir te. Donc ngai nazomona penza ke soki tozo kondien boye donc peuple congolais donc ngai pona ngai en tout cas pour rouler bien bozonga na ba sentiment te donc pona ngai donc peuple congolais donc mboka na biso batiango sous curatelle mboka na biso batiango sous curatelle ou bien tozala sous tutelle donc ou bien ba français ba yé ba tel biso représentant moko kuna ou bien ba belge ba yé ba tel biso représentant moko bien ba allemand ou bien ba anglais ba tel biso représentant moko kuna na mboka na biso azali président de la République mais azali représentant moko boye bazo gérer na ba mindele donc parce que ba mindele ata ba royi ba biso ba rebongisa la biso social ba rebongisa la biso mboka donc parce que lelo ba minéré na biso ba ga toza riche ba minéré na biso wana banal ba profiter na kanambe mutu azo profiter na na famille na ye na ba rwandais mutu bazo profiter na donc biso tozali kozwa eloko moko te mieux vaut kutu donc to comme na biso sous curatelle to comme na biso sous tutelle et comme département moko ou bien eloko moko boya ba français ou bien ba belge ou bien ba anglais donc ba tongeli biso mboka ba bongiseli biso mboka donc tozana biso to comme neti Martinique donc to comme na biso neti Guadeloupe. Donc bango bazana ba passe mais bazana ba passe net na niveau na biso te parce que biso passe kutu to lekisi dege to comme na misère. Donc to zala to boule bien vraiment
bolo bateka ah c'est ça ngadi grand prêtre c'est ça ngadi kleboa comme le bamakambo ke toteka mboka te total la vérité en face parce que siko nde toza boti siko mutu moko te biso oyo tondimi penza ke tovandi tondimi tobike ye wana mutu tout kaka boye bomoni dernièrement na yambi combattant Volcan na radio na Mama Congo ti combattant Volcan alobi ke non ye moko akotia libaya ye moko azali capable comme président de la République mais total na ba commentaire ndé ba to finga na ndé ba to sika mais pour dire que to yebi makambu to lingité mbemba to yana to sepil to bi ke mbemba aza mutu oyo ke soka signé a signé mais toza d'accord na été donc ngana moni to comme na biso donc sous kirate donc to comme na biso net département ou bien ya France ou bien to communauté donc ba belge ba zubiso ba anglais ba zubiso mbongo na biso na ata mundele ayibaka matongaka bako tongisa biso tisiko yoba ke na mboka na biso bato bazo kufa pona nzala bato mai ezalité bo imaginer que depuis 1960 to ke ndiku na province te kaka na capitale donc ba côté mususu mai ezate ba côté mususu courant ezate lelo ata courant za mais ezokata na kata mboka ni nango ti oyo na ba siècle otoza nango biso kala tant tozali na ba classe na 1975 on bazo na so pays na biso ezali en voie de développement siko kutu toza na en voie de développement te to comme na en voie de sous-développement tozo kende wapi donc mutu akoya wana pe na kanisi akobongisa na ETP akomimaneka bambui ye pa koya wana neti akoya wana le msoza mpiake akolinga aya ayiba par exemple tozo mona ke bachibala bazalaki na bango wana na opposition ba ye wana bakomi na bango kutu donc ba marionnette bakomi na bango koyiba mbongo to yeba makamuni to lingi nazo répéter on soki to yebi makam to lingi te to comme sous kiratel to comme sous titel donc ba mindela ta ba koyiba biso ba minéraux mais eko profiter na biso ba bongisa na biso social au bopito mutaro la muka allié na tongo allié na midi allié na pourquoi ba ko tongela biso ba biloko oyo eko aider population parce que jusqu'à présent tozo yeba mutu ako remplacer kanambe te ako bomela biso kanambe o ako longola biso kanambe to ebite oyo te oyo Katumbi yete Félix yete Kamere yete Mbemba yete bongo siko nani yango ako remplacer boyo kabino moko Mbemba na ba période wana bazaki na makambu na kanachien Kabila boyo ka oyo alobaki concernant Kabila congolais biso moko toza kokunda ezate que oui bande ba biso kana basali ba ende encadrer biso parce ba arme ya minene ko pesa biso instruction on a besoin de sa démocratie droit de l'homme justice reconstruction ya mboka bino boza basida bozali wana eloko nini penza Kabila asali pour la biso démocratie ni na ti na mboka na biso on tanga bino botu ki sa démocratie ni za tsa on a bino ba tiki mboka nana tiki chez tabazo rwandais Kabila te j'aime tabazo nani chef d'état-major, on est normal, puis le Congolais, chef d'état-major à la Rwandais. Nous avons ça qui armé la puissance dans le Rwandais. Et ça est Kabila. Si quoi, on a fait ça, Ono, Rwanda, Ouganda, invasion, pour les mots de la Mboka la Bisso. Comment la Mboka Wati? Parce que la pose la Mboka la Bisso, c'est pas la Mboka la Bango. Et puis, on a dit qu'on a côté qu'à jamais Mboka la Ngai. Jamais la côté qu'à Mboka la Ngai. Bota la témoignage, il y a ministre Thomas Louaka, il y a Zalaki bras droit, il y a Jean-Pierre Bemba, Zalaki ministre naye, il y a défense, na l'air, il y a Masolo na bango Zalaki nango. Bota la po boye bake ba fitiol Zalaki ebele au kanam ba pesa ki mbongo po ba sala ba faux témoignage sur Bemba yango na bakanki. Boyoka oyo bino moko Thomas Louaka alobaki ndengi ayaki ko défendre Bemba na CPI parce que y a zalaki na ye mais ayaki ko zala surpris na makambu ba juge ba yebisaki bolanda bino moko. OK, maman Sylvie Ozana réseau a ko rappeler peut-être batu basi ba bosani MLC zana histoire MLC za étape mibale. MLC ya Zamba na MLC parti politique. Tangu tozana MLC ya Zamba Jean-Pierre Bemba zalaki président ya mouvement na biso politico-militaire ngai nazalaki ministre ya défense ou atali makambu ya basoda et président Patasse asengi biso lisungi tozui bana na biso bakati si kokende ko sunga président Patasse. Il se fait que ngai personnellement nazalaka na Centrafrique
tango ya opération. Et puis nandenge leki kuna toye dossier bimi CPI bakangi Jean-Pierre Bemba. Tango Jean-Pierre Bemba za na prison abengi ngai. Alobi yo zalaki na terrain. Est-ce que okoki koya ko salisa ngai, ko aider ngai na makambo yo elekaki sur le terrain. Na kei kuna pendant une semaine procureur azako tunanga ba question nzamba zo mona ngai makambu mingi o bazako lobawana c'est vraiment exagéré, c'est vraiment faux. En tout cas na période donga nazaki na Centrafrique makambu wana et salamaki te. Voilà témoignage nga na pesaki en faveur de Jean-Pierre Bemba. Malheureusement pour na Jean-Pierre Bemba ngai Thomas Louaka ministre de la Défense n'a défendre pendant une semaine procureur a Ebisingaboy. Alors puis monsieur Louaka certainement aux amutumoko za honnête olingo salisa ndeko na yo mais voici ngai problème na zana ngai procureur yo olobi makambwana salamate 7 anciens 4 camarades na yo 7 baiko témoigner awake Bemba a pesaki ordre makambwana salamaki na kondimela nani. Les gens oublient que des anciens cadres du MLC sont allés témoigner contre Jean-Pierre Bemba. N'a se retrouvé que témoignage nangai contre témoignage à 7 autres cadres na kotanga bakomona bangote pour epekisa mina CPI. Témoignage ya mutumoko contre ce témoignage ya batumisato. Omoni epezaki lourte yangwana peine bimaki 18 ans de prison. Lelo oyo Jean-Pierre Bemba sali appel nazo sambela nzamba sungaye ba décider en faveur na ye. 7 contre 1. Maman, na émission na Batouana, j'étais l'un des rares azalaki na terrain. Ngai nazalaki na terrain. Na Centrafrique. ALC, Armée de Libération du Congo. Nazalaki na terrain. Na mona ki ba témoignage, bano basalaki mabe, tokanga ki bango, toye ko sambisa bango na Guado, to sanctionner bango, mais témoignage procureur a bisingai. Na kondimela nani yo au lobby 7 anciens camarades na yo ba lobby boy na kondimela nani bota la photo o etambuli na ba réseaux sociaux na kanisi bato kanambe ba kanachie wana ba incompétent ba médiocre na bazo mona biso bazoba bota la photo o ya ministre soki ministre nini azalaka on dirait muta pakoli makala on dirait mwindu na bleu on dirait que tout ministre était on dirait soki muta uti na forêt wapi bota la ndenge azali kolakisa ba mbongo na contrat oya signé na ba chinois ba simbi ba mbongo mais bato kanambe ba bimiseli biso photo mususu po baloba ke photo oya liboso ezali truqué photo original o ndenge bozo mona ezali o mususu mais biso to sala ba montage ba photo omoni mwasi wana ndenge ataki papier na misu na ye soki ba remplacer ki on na mbongo elongi na ye wana ezalaki ko bombana na papier mbele emonani te ndenge nini elongi na ye na oyo ya photo ya mbongo ezali na oyo ya photo bati papier rouge eza ko mwana te pona ko lakisa ke ya mbongo ezali photo original oyo bango basali bakandambe ya ba papier ezali photo nde truqué ya montage botala pe oyo wana bazola ke photo original botala chinois na azola lakisa le boko na likolo ya simbe loko te batutu basembi biloko ba lakisa biloko do biloko mwana biso bazoba bomona biso bazoba te donc photo original ezali oyo ya zoba ya ministre oyo soki ya wuta wapi bato balokota bango soki wapi bazobimela wapi yango wana original basimbi bambongo na bango bazosepela ndenge bazoteka mboka yango wana nde photo original. botala ndengi bato bazali kowolola mende bazofinga ye moyibi pour dire que bato wana baza na Kinshasa bayebi na bango ke bamende tu bato wana tu baza biyibi bamende tu wana tokokanga bango tokopandre bango na stade de martyr bolanda bino moko da
bino moko bomoni ezali mawa na soni ndenge bazali ko wolola mende azako yokane soni te parce que ye soni esila. Donc peuple congolais na yebi penza vidéo o botalango penza bien. Nazo répéter lisusu congolais biso ba congolais siko nde to loba to yebi eloko to lingite to yebi te mutu nu na remplacer mutu nyoso tu akolingo remplacer tozo bimisala ba infrata. Est-ce que to yebi penza but na biso ezali ni but na biso bo mata bo kita bo chango na matoi na bino ezali ke mutu oyo akolongola kanambe na pouvoir parce que kanambe alakisi biso ke akolongwa kate. Donc soki mutu oyo ye ezala Katumbi, ezala Félix, ezala Bemba, ezala Kamari, ezala Kamere, ezala Fayulu, mutu akolongola biso zoba oyo sanguinaire oyo Rwandais Kanambe alias Kabila ezalaka bien après biso moko to kovanda na table to vandeli masolo to eba ndenge nini to continuer pona mboka na biso. Soki bandeki batelemi likolo ezalaka kanda ya population e mokonzi tala eklesi wayo epalangani oseye babeti biso masasi babwakeli biso bagaze mokonzi lelo komisa basoda zoba lelo longola mokonzi ya zoba otelaki biso oyo etuluku eye asi ale atondi akende moninga mosusu ajwa ngwende atako papa Roma alukela biso mokonzi ngai nde nani po ya umela na ngwende eye longola mokonzi ya zoba otelaki biso baluka mokonzi mosusu obileko biso seko. Donc pour nakosilisa 5 minutes à l'élo nazali na deux communiqués ya kopesa boyebi ke 5 minutes yango na ba kezali po na ba patriote nyoso. Donc so bozala ba message bo hésitera te botindela ngai. Donc le 30 juin samedi 30 juin marche ezami balé moko ezali awa na Paris bokomona na ba fiche na kasi bozomona ba fiche marche moko ezali awa na Château Rouge tina République ndeka ezalaka na Paris. Marche mosusu ya deuxième ezali ya deuxième ezali na Bruxelles oyo na porte ya Namur oyo présence ya syndicat akozala wana po na marche wana po kaka na kosenga départ ya Kanambe. Vraiment il faut atika mboka na biso. Donc on a répété lisusu le 30 juin toza na marche mibale awa na Paris na Château Rouge tina République et puis deuxième ezali na porte de Namur na Bruxelles. Donc ba congolais o bakozala na Bruxelles bazali ba misupe bakozala na Paris bazala. Donc na communiqué wana nde tosukisi 5 minutes na biso ya lelo nde katolobaka. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sans hésitation d'ailleurs comme vous en avez l'habitude de faire sur notre site et sur notre compte YouTube. Nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc j'aurai le grand plaisir de retrouver les friands de 5 minutes avec César Ngadi dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndeka Naza Koloba. Na 2018 oyo Kanambe alias Kabila akokufa, peuple congolais akovivre yango. Original. Moi César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo exaté. Pour pas nabiso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, Roka Bilinga, Sepela TV. Bonjour, ma vrai Joe, ma vraie chérie. Au Bolanda, Laetitia na Facebook. Laetitia na bino yo. Laetitia bombi yango moi trop. Laetitia la bia kabola na bino ba fan ba au Bolanda nga Laetitia na kati ya Facebook.
part na obenga na bileti ya Dami Bokombe na kati ya Cléboa na vie na imoko César Ngad vie César omoni mwana ye ko défendre Kayemba talaka na Kayemba ba vraiment mi baza mais na kati ya média ba vrai chéri ba ate na Kayemba yango na yo défendre Kayemba leti na kati ya Cléboa original kitokos bo landelanga kuna bye